Salut la famille, shalom, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a air over pour vous aller kolanda. Émission la biso la famille, kakande tolobaka en tout cas au koti, au moi jamais, au koti, au partager vidéo pour que et comme la montunia ça, oh vraiment dans la procès à kolanda, oh ils allaient analyse la biso, kakande tolobana bino to misana ko ko sala no analyse. Nous sommes là pour nous sala analyse, oh itali ba comédien na biso, tiara ko ba makambe itali ba comédien na biso no ba comédien nyonso. On sait bien amis comédiens en tout cas, ceux qui actualité les allaient en tout cas te répondre au Lobela. Et puis nous sommes là pour Belvique Kandi la patronne pour nous la bas promotion. Il y a ba film na biso oh Belvique Kandi a commis la kabiso vraiment to ebike écriture à musunieza kuna maman Belvique soit a commis en tout cas tous la vraiment na kimia parce que azo sélection musala kitoko ba film kitoko ba film moko éducatif. Alors il y a vraiment biso le côté ba femme de valeur. Tu lingara vraiment musala maman Belvi alors tu prenais vraiment tu as la promotion na pour que ba tunyo so pe ba mikakota la ba film wana ba zo vraiment on ba leçon biso toujours zappé yango tu prenais ko c'est la maman Belvi vraiment ba promotion à ba film. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne la famille Libota News TV, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. En tout cas, et que ça vraiment bien. Voilà la famille en tout cas pour le moment. Toyeli koloba makambo yo, bomoni titre nanga, bomoni vraiment titre nanga. Il s'agit de quoi sur sortie nanga, sur vidéo nanga, tolobea makambo ya mida. Balobi kindoki ya mida ya esi en tout cas ibimina poisa cette fois-ci. En tout cas, il y a des choses à parler, il y a des audios. Oh na koche la bino ana kata vidéo na biso bandi kolanga bo rester bozala toujours branché bozala wana bo kendete boyoka maloba o ebimi en tout cas avec douleur na yoka ki maloba oyo et ça là vraiment passe ba audio yo bandi kolanga na koche bino to landa nga na epsa bino na kapamba te so na ye so likambo wana toucher nga pene toucher na yebi ke likambo pe ko toucher ba mama et ko toucher mo ba tebele en tout cas yango vraiment sala ke na lexa vidéo wana te na meka ko ya pour que to meka ko solola yango en tout cas en attendant na to beta mo lisola film muki avana ti ba audio to beti lisola film na so ba bi pasteur du Dieu to moni film ndenge suki film na so vraiment esili kitoko makasi mama Belvi en tout cas bravo à toi bravo à Poutine et puis ya batu nyonso oyo penza bazalaki na kata film na biso ba jouer ki kuna na kati en tout cas to pesi bino longonia bon continue toujours comme ça musala merci vraiment na Daily a incarné rôle ne kitoko papa Serge a incarné rôle ne kitoko azo pesa batu ba émotion au sentir vraiment que oui azaki émotionné même Daily en tout cas film na so vraiment eleki kitoko mingi comme conseil au biso to na kata film bandi kolanga na ko me kopesa moi conseil na mukie en tout cas balobi tant tout ça comme abe to ye bango conséquences ezalaka toujours ko quantité ceux qui le sali mabe na pays oyo bitena ki makoto yo nde mabe wana ekolanda yo te non ekolanda yo bomoni pasteur Didier aza pasteur comme voir même pasteur mais tellement qui akendaka ko senga bolimbisi na famille wana te tellement luka famille wana te talande nzamba sali est fort bakutana parce que famille wana balela kaka famille les ana mwana moko alela ka motema ne swaka toujours alors nzamba lingaki Daily azala pe libéré à travers koya koyeba ko sangisa bango pour que mwana na pe azala libéré au moins ayeba muta bomaki mama na ye pour que motema ne pe azala apaisé parce que motema ne zaki apaisé te pour vous dire que tant ou tozo sala mabe na mokili oyo toyeba ka lobby te bakamabe on azo sala e kwa butinga na nini ata lelo na bombami nzamba azali nzamba so mona nzamba mona ka nyonso e bombami ate bombami na sel banga nzamba mona ka yaya alors tant to sala ka batu mabe tant to sebite ba batu to ye baka nini o to sala lelo na koki obongo la motema lelo koki ko changer combo na koki ko na so sambela nanga mais tellement ko tika batu moko na pasi o tika batu mona douleur nzamba tala toujours likambo wana akoluka arranjango akoluka ka toujours yo leka na sama kula batwana osenga bolimbis officiellement pour que mitema batwana ezala vraiment apaisé ne to moni lelo yo au moins Daily aebi no mutaboma ki mama na ye alors bandi kolanga balobi conséquences corrige mieux que les conseils et puis eza likambo ya ba papa o bozaka kanda donc ceux qui ont na kanda vraiment il faut beta moi si au sale ceux qui ndengeni non eza vraiment conseil ba pesi biso kanda eza malamu te
tomoni papa Serge mo ndenga bande ko pesa daily à travers kanda po yemoka viva yango abeta mwasi akufa yango tango sande ko pesa daily ba conseil azolo bana ekanda eza malamu te omoni kanda eza boya en tout cas nga vraiment leçon on a jongo droit au cœur parce que babiso no toza ko moi soza na kanda folo ba fo sala boye po ani kanda ozomona kanda eza malamu te ba papa botika ko beta ba mama o kanda moko beleki yo vaut mieux que au déplacer au bimi na yo so omoni ko ngo sala mabe bima et puis mingi mi photo senga nzambe parce que nzambe comme ta kolongola biso bakanda wana soko zaka mutu moko très colérique et ko kolonga ka à travers ba prière à travers ba prière nde ko ko senga na nzambe ko briser yo olonga bakanda po kanda ezelo moko ya malamu te na vie ya mutu na mutu tout kanda ezelo mo malamu te pona kanda okosalika mabe et memeli o pe danger la vie na mobimba ozomona danger pour toute ta vie pour ni kanda wana tant so que l'intention ma bête mais tellement sali et que bon do eza malamte en tout cas ma belle va pesi so vraiment ba leçon to moni pe maman Marie Hélène kuna ndenge suki to moni pe kuna ba ma passe pe ndenge ba bongisa en tout cas vraiment film moko kitoko et si vraiment kitoko avec impact en tout cas nzambe a continuer ko pambola bango nyonso to moni décor ndina lobaka décor azalaka vraiment moi a jouer en tout cas décor a bi ko jouer aza pena er moko atazaka na ba makamne mais ayeba pe ko zongisa likambu na place nango et là on a ces décor ya ngwana a vraiment na ba nine ba rôle ninga salaka izala kitoko to moni pe Maria o ayaki ko tia songi to moni de Maria asuki mabe bino batu bayaka na famille batu oyo ko tia trouble na kata famille batu yo bitenga fona kabola bango bino batu bolinga ko kabola batu bomoni sikoyo sort nango donc na pamba ka belikambezo nango te me yo lingo kabola ka batu et bon ata mabe eza me mabe ezati yo lingo kabola batu en tout cas bozui pe ya bino part tout le monde démarre ya asuki voilà la famille voilà qui vraiment introduction à film so ka neto mesana to lobi Poutine écriture ya Musuni voilà maintenant là to continue isolo ya sujet na biso to continue vraiment to continue bino na ba audio tozo banda na ba audio to yoka no chongo mingi te parce que bien sanité temele ki makasi nazo cha to yoka na to landa ngana bino makamni ba mida basali ba essayer et puis on se retrouve après la famille to landa ils ça la passi Pinza. Moi, dis moi, ça me choqué. Moi, je n'ai pas de téléphone, c'est mon qui a lancé le numéro dans le bingo. Comment vous avez inutile, boy? Les signes mon bal n'angai. Avec que ça star soi-disant. Mais chaque jour, dès comment il y a un bouquet balobela kakaye. Balobela kakaye azaka na actualité balobela kakaye azna ba fan na ye balobela parce que dina na yo fa no bazaka ba fan na yo ba fulu pe panel 100% ba dina bula bazat dina na bula ya Caleb mbanda ba mila shati ndoki mama president na sango azola na Caleb yo na sala olisa bazemo longolo ya Caleb na bandole kaki o longola ki bazema Caleb basi le wana Caleb wana na otangelo ba na ba place na ba ndoa nakata ba voiture tu na parlons pas nakata ndako noko koloba te nakata jipa Caleb wana ko koloba te akosa mwasi na ke matanga ko lala yo dinana mais ndiko vandi na wana o maka yi mutaka na yo ala yi mutaka na yo mwana wa mke ya mpuko yo mwaka mpuko wa mwana oyo moi loko petit bitinda oya opir na Kishasa ayiri mutaka na yo moi ke loko yo alali na yo alali na sanga masiala o eza envoûtement to eza libabe pedi ka baka tina mbinga tina laba so mulai makolo ndire to refel moi ka mwana wa tu moi festa oyo merci valise ya Chine alali yo alali sanga masiala olemboli munga babe okoti kavo okoti samakolo olemboli bama mibale sangana ya ba honorable ya bata Chine ya mike pour passer le conteneur ce qui le nini na moins cher o ba ki ko kuna ye kuta mbala poto ba sera poto lemboli on ba lemboli dinana o ba son te kinza ko na sali mwana yoba ayiba na sali o sani kitembani net na Caleb andima kalala yo ko mona mobali wana awa ke Caleb ala ka likango no kata soniti na age ta mobali fixité na age na yo ozo mobali fixité abo bila za star
na âge na yo fait hypocrite mokoni sila osangela bino mokoni sila osangela bino parce que biso tokabikala na ye sans fiche de paye bozanga kinya. Et voilà la famille, en tout cas, tout 8 ans vraiment, ya kolanda, c'est avec douleur, avec regret, côté la bande qu'on a ça basi, maloba obazo bimisela munoko na bango ba insanité sur les réseaux sociaux, mais abeng pe kazana mobali, soit disant za pena bana, c'est vraiment la honte, bozo ça la honte moko ya communauté congolaise na ko na ebité so na ko lo bango ndeni. Tangu na to keno malembe nani tangu mida zoloba dina na aza mobile fixe te bo si la za mobile fixe tangu boloba makamfo ko yeba makamni to loba si la za na mobile fixe si la bala te aza pe na mobile fixe te sko to boloba dina na za mobile fixe dina na forza mobile na ya ko la sebino mobile aza na ye o bino boyebi arrêtons un peu na makambo to salaka sko ndekono ya mwasi ndekolo ya mwasi vraiment mwasi tonto lo ba valeur eza pas basi oya ko pande sur internet boye pour aussi salonini na soit disant baba kuko boza baba kuko ba maman o boza pena ba maman boya na mitema ya basi o bebi dignité ya mwasi o bebi valeur ya mwasi bo vandi peton mida o sa ba mission boye bozo commenter bo benga pe bo tcha ba commenter boza pe très à l'aise très à l'aise le pelote boza pe d'accord avec ça vraiment attends que babi guerre on to ça guerre on internet pas jusque là pourquoi ko combattre na niveau ya boya ko bimisa dignité ande ko moi si na pesi bo finga kata nzoto ngo bo finga te libanda na ye oza kitoko te to pendenga ni ndebo bo mesana me ya ko bimisa boye. Et la famille. Ba maman oboza ba maman mikolo. Baba kuka mikolo ba maman vraiment ba maman comme maman o ba bingi maman. Ton mi da zo ko ba makamba ba bino pe boza d'accord. Bo betele pe maboko. En tout cas c'est malheureux. C'est vraiment malheureux la famille ko sa vidéo avec regret douleur. Pourquoi tu es à niveau en et puis si là tu es d'accord avec Mida yo wana bois kaye. Ton mida zo bimisa ba maloba be pour la dinana attends tu bana ba ranki nango ya tina niveau te est-ce que si la si ba fingo ba insanité na vraiment ya boye na réseaux sociaux nande ba mida o ba o sala penza mais tu es d'accord avec ça après yo lo ba kinga ma fingi lo belangi lo côté ton o mona ka boye est-ce que un jour pendant ko ça peut-être ko peksa ba on botika ko sala boye est-ce que ko sala ngote pour la valeur à ta bande kono pour la valeur à ta culture na biso et puis les colons on a encore pour la papa Omar oui c'est vrai osa vraiment comédien auto linga kabiso nyonso mais pas jusque là à tout moment ton batanga combo non mais tu es bien avec Sila osa la très bien à Sila j'espère que osa atana moi si osa na chérie ou osa la rana atana obalité. Ce que tu batanga kombo na babuzoba boko ke lo batana sila te ke apex sa batande batanga kombo na buzoba dans tout ça ezaka nini ezaka parce que boli kolanda makambo ata to likolanda ba comédien te to ke to landa ba chroniqueur te tout mais non c'est votre ezaka kombo na te za salut bozana ba belle famille bozana ba relation moko eza likolo ton ernios ba otchaka ba kombo na bino ba buzoba obimala mutu bazu kombo ba kotisi na kati. Aussi longtemps batana ba lobela asila yo sola très bien asila est-ce que ko lobela asila peut-être un peu de respect na kombo na yo ce que ton botika ngo ile ka bolunga botal sabiso nini bolunga ko tal sabiso ni zaka ko eza en complicité autour ndengani des fois peut-être ton tout le baba complicité tu as appelé la raison parce que ba makamba boy vraiment attends que yo sola na sila mais bata sila ba lo baba kombo ba insanité ba kocho na makamba ba buzoba ya boyi okoki ata ko sola si la teke si la tala bobe yebisa baba mis ba mida yo sola na bango yebisa bango ata boye na kombo na nga bantu ka batika et puis bino moko pour la valeur ya Omar ninga joa kana es boko ko zala na respect Omar angote dina na bimala Caleb dina na et après mida yo na vie na ndongo zano bimala mibala batute yo na vie no zana ba excité yo na vie na ozaka sainte mon sang tout na vie na tu n'ongo comme le lobo au vendre la vie mo bolinga mobile ka moko ti wana balo na kocho na ndako arrêtons avec ça
totika mpe na boye ko totika na kobebisa baréputation bandeko na biso basi ko eza nini nango internet kaka bambongo ka ya youtube ndenge ezokomisa bato na baniveau ya boye ya kofingaka bato ya kodenigre bato oyebi esalinga mpasi moko koyoka bainsanité ya boye ça n'est de trop. Ça n'est de trop. S'il a fallu la solution, parce que bon, ça n'est de trop, parce que bah, lapida quand on a internet, oh, ça n'est de trop. Pourquoi quand bah communicateur non faut pas finga kaboy? Pourquoi bah communicateur non bah dans le respect à bah toi tamu kete à ta seconde c'est pourquoi? Mais tu trouves ça normal? Aux ala pour yo bois kabango, aux ala pour yo dédicacer bango. Pourquoi? Nyonso wana ka parce que dina na s'afficher ki na Davina le quoi mikolo concurrence ya si le komi Davina Davina le quoi Davina pa nda zane ka bon ene ka lelo a komi concurrence ya si là mais si là le belé loté dans tout ça et le belé le côté on trouver non normal le ba komi ko sanction na bana mikie ba ça la ko ba concurrence na bana mikie pour toi ça te dit absolument rien tu trouves ça normal c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, mon colo théâtre. Oh, ballet théâtre. Les gens passent le grâce aux hommes et maman. Hein? Pourquoi pas y avoir un monopole monté au Pexa Batouno qui est bon que non a n'enga malin mais ce tombe tout le monde qui ceux qui ont péki si bango ne aussi non. Pose la lelo ne aux asila aux alango kala. Et ça quand tu pour la kala ba communicateur bazala raté mais aux alaka de asila. Ce qu'on le ba communicateur ne ba aussi c'est qui si là. Aux alaka ba fan no da bien connu. Bon c'est qui si là là on pour les lots tika bango tiba lo bakati ba bebisela ko musala ba bebisela ko nyonso na réputation tout ah franchement non ça n'est de trop ben sanité à boyer en tout cas je suis désolée au coach babiloko na kata chaîne parce que j'aime pas mais nous sommes obligés à coacher on a check à moi de ndenge leke koti ça fait très mal trop même et puis bah coucou on a ba maman mikolo baza on a penza ba beta ma boko ba benga ba trouver na bango normal pour ani ka bolinga asila loko ba fingela sila ba komba to ba sila ba alingi bango to pe solo kana bango te donc soki ba communicateur na ba fingi ba bino bozana no d'accord bo ta ki dignité ki bo moi cité bo ta ba valeur na biso te ba tant que congolaise to za ba valeur pour na moi si ba maman na biso bo longoli ki valeur wana likola ki fanatique ya sila na ba maman misu baza ba maman moko respectueuse ba maman moko be baza ba maman de valeur ba tanga penza mais ba kota na ba na buzoba ya boye c'est vraiment malheureux hein. C'est vraiment malheureux. En tout cas, dans cette vidéo avec douleur. Mida, kindoki na bino pende bimina poissa. Na mibala ngo ya bino bozana ba ndako pe ko mona mwasi mo seke mo bino na mibala ngo aka nder moko. Pour mobalo aza respect. Jamais olinga mwasi na saka ba émission abo jamais. Il y a ben sanité abo parce que éducation ba ne vanda pas maman. Ton maman déjà zo sala bongo. Mobalo na pas d'accord azo ko accepter mwasi na nga sala ba bloko boye. Et ça passe. Donc c'est que vous avez un ndenge moko na mobile na moi si bande pour mobile aza valeur à quoi permettre te moi na sala ben Michel ben sanité boy porter l'éducation ba ne so bazo tala ba biloko o ba ne lelo yo ba tala ma so sala conseil ni za la carte en tout cas la famille na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo bye.